the word of God. Believe it or leave it, the end is at hand. The mark of 666. But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God. You tell them the truth, oh, the people will hate you. My brother, be careful, cause the way you are, you move. Me look around the town, the devil has come down. Alpha and Omega, because release your mighty power. Oh, Chineke me, hey, hey, my heavenly Father. Jay, chukule kwame, ewo, apotu akuwadi. Veut dire balobi kamale story avec trésor lisongi la bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba partout oyo bomesana kolanda trésor lisongi la wabino watango iso oyo eza filme na biso mwana yandoki première partie to bandi nango mwana yandoki filme na biso première partie yango oyo tolanda filme na biso ezokende ndenge pe kosuka ndenge nini balobi bafani ya trésor lisongi la ya monde entier bisika nyonso oyo bokomelaka ngai merci vraiment ndenge bolandaka ba filme na biso film nigérien interprété en lingala avec oya bino mwana trésor lisongi la nazalaka ya kosepela l'air na mona ba commentaire na bino ba makam na bino ndenge bokomelaka ngai sala nga tellement bien film na biso mwana ya ndoki oyo eza première partie tozolinga to banda nango oyo nyonso eza nango ba extrait nano film ebandi te tolanda nini kosalema na kati ya film na biso na bosani te bafane na nga nyonso ya mokili mobimba partout oyo bokomelaka trésor lisongi la asepelaka makasi bokontinue kaka kokomelanga parce que ngai mpe na continue kosalelaka bino mosala ya kitoko kaka ndenge nasalelaka bino tolanda filme na biso ezobanda ndenge nini mpe ekosuka ndenge nini banda ya mokili mobimba filme na biso eza tellement kitoko nini ekosalema nalobi na kosala vengeance ngai na kosala kaka vengeance epai ya mutu moko oyo asalaki ngai mabe na kosala mabe pe na kosala mabe makasi ngai na kosala mabe na zoloba yango inga naza mutu ya kosakana na ngai te veut dire filme bandaki malamo mabe ape tomonaki mwana mobali oyo ye pe azobeta kaka babiloko na ye toyebi te soki aza nani totika loyeba yango na kati ya filme na biso filme ebandika sikoyo nini ekosalema na bosani te kopesa bambote na ngai bambote ya tro epai ya ye moko Papa Philippe Makasi balobi Papa Philippe Makasi Kolo Fondation Philippe Makasi Fofima en single veut dire talaga ye papa social papa boboto papa ya motema malamu papa maboko pete papa oyo akabaka lokola nzambe papa Philippe Makasi papa zwa bambote esika ozolanda trésor lisongi la mwana na yo apesio bambote ozo tolanda nini kosalema ona nyango lisusu tomona mutu mususu alali mususu kuna azobingaka mususu pe azobitaka soki fliti soki eloko na bango wana tozomona ka biso moko azobita azokanga miso ezani nyango ogeste tolanda ndenge filme na biso ezokende pe ekosuka ndenge nini bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba bana ya Brazzaville ya Angola partout oyo bozokomela trésor lisongi la bambote ya trop nasepelaka l'air na mona bozokomelanga bacommentaire esalaka mwa bien ngapisaka nga pe courage ya kosalela bino lisusu bafilme ya kitoko ozodi awa ye azobengaka ozodi toyebi te soki ozodi yango nde nani tolandaka na kati ya filme na biso tokoyeba yango awa ye azoluka azobengaka ozodi oyo pe azobetaka na ye ntango mosusu ozodi yango yeyo totika loyeba yango na kati ya filme na biso ozo tolanda nini ekosalema awa ye azobengaka kaka azopusanaka malembe nini ekosalema bana ya mokili mobimba akomi koyoka sikoyo mwa cri oyo bazobeta ta mosusu ozodi yango yeyo toyeba yango na kati ya filme na biso
bana ya mokili mobimba trésor lisungila azana pona ko sepelisa bino partout oyo bokomelaka ye mpe ye asepelaka yango epesaka ye courage mpona kosalela lisusu bino bafilme mosusu ya kitoko. Awa tomoni ye azobetaka moto azolukaka ye tokoyeba yango na kati ya filme na biso. Tolanda filme na biso laweli fito ka ndenge ezalaka oyo mosusu tomoni alali ye aza nani, parceke tomoni moto mosusu na kati ya ndako wana alali, mosusu azoyaka malembe azotalaka, mosusu azobetaka kaka flite, ye mpe azopusanaka na ye ka malembe ye wana azoyaka malembe nini yango ekosalema tala ndenge ezalaka oyo nani yango lisusu ye azobeta kangi miso seke elengi azobeta seke ndenge afungola miso eza te. Tolanda filme na biso ndenge ezokende mpe ekosuka ndenge nini. Trésor lisungila mwana ya mama Fura oyo amesana kosepelisa bino partout na monde entier na bafilme ya kitoko oyo ye asalelaka bino. Vedi ye amonaki akangaki monoko eza nini yango jesu ozodi vedi ya binga ye ozodi vedi nini ekosalema ye atikaki kobeta nini ekosalema ya bandaki kotala agorom tolanda nini ekosalema tele nazo remarke ke ozodi ozosala nini yango awa tolanda tala papa apekisaki yo oya na esika oyo nini ekosalema bana ya mokili mobimba agorom tolanda tala esika oyo epesaka nga kimia soki naza awa pe na tikaka makambo na nga ebele tala papa alobaki ke kokomaka lisusu na place oyo te, place oyo eza vraiment très dangereux, nayebi ke eza mabe, oui nayebi yo eza mabe, mais nazaka na posa tolanda tala eza na mutu moko na kati et puis ye azalaka na posa azala libéré nde yango nga na yaka awa nyonso tolanda tala il fallait ozalaka si prudent. Papa aza na besoin mona yo yebisa ye nazozala wana kala te pesanga mongonga muke vedi ye azongelaki kobeta eloko na ye te tolanda tala alobi alingi amona yo kaka sikoyo nini ekosala ozodi nazoloba na yo ko tokende nini ekosalema na kati ya filme na biso agoroma ozodi tokete nini ekosalema yaka vedi awa ndeko na ye kobenga ye alobi ke papa apekisa na bitokende kasi toke komona ye ndeko na ye alobi ke papa apekisaki yo deja oya na place oyo eza place ya mabe kasi yo oyekaka te nga na yaka awa parce que eza na mutu moko na kati aza na besoin ya libération il fallait na yaka nabetaka tala il fallait nakoki ozala sire ke festival wana ya milimo na biso eza kaka ke festival esalema malamu tala milimo na biso epi bakoko na biso baza na besoin kaka ya makambo oyo biso tokosala na kati awa oui igwe eza bongo grand prêtre ye aproclamaki yango deja ke makambo nyonso oyo ekosalema ifo topesa kaka il fallait topesa kaka banini nyonso ezalaka ifo toke na mai ya monene mpona okosala basacrifice wana il fallait topesa mbuma 12 mbuma ya masango na 12 mbuma ya mbila mpe bakopesa biso bacode secret ya mabele na biso tala makambo oyo tozosala ezalaka makambo mpo mboka ekende liboso. Prince na ngai tokokende kobongama mpona kosala makambo nyonso wana ezala malamu na comprendre ye aza mwana mokonzi ye ayaki nini kosalema mbote papa na ngai mbote mwana na ngai napesi mpe bino bapaka ya royaume mbote nalobi toza kaka awa tozosolola mpona makambo ya festival oyo ekoleka na kati ya village na biso tango yo il fallait embarquer ozala mutu moko ozala na kati ya voyage wana mpona kokende kosala makambo nyonso ekozala yo il fallait okende kokoma ntina mai wana oyo ya mai wana ezalaka ya makasi mpo mabele na biso ezali na ngoya makasi oui na comprendre tona na nini ekosalema tala nasalaka napesaka confiance mingi epa na yo mpo yo vraiment oza roi ya nsima oyo akozala na kati ya mabele oyo yango tozoprepare yo mpo na royauté na biso oui nayebi papa opreparaka nga oui nandimaka mwana na nga ya mobali merci papa alobi yo oza wana na preparaka yo mpo yo moto kotikala roi ya royaume oyo soki nga naza te awa ka filme na biso ndenge ezalaka prince na princesse bango wana mpe bavandi na bango tolani kosala tala papa na ngai yaya na nga ka moko oyo nazalaka na ezaka yo
fierté ya royaume ya maka na biso ezaka yo prince na ngai agoromo tolanda nini yango lisusu tolanda nini ekosalema ntango nyonso yo ozalaka aokumisa nga kaka boye nayebi ke ere nyonso ozalaka na okumisa nga ezalaka na question moko olingaka opose nga lobelanga soki oza nango prince na ngai tolanda eske papa na bapaka mosusu balobaki nini agorom tolanda olingi oyeba ke soki bapaka basangani bazalaka na likambo moko mpona koloba mais sikoyo sujet ya festival oyo bazoloba eza festival ya banzambe ya mabele na biso tolanda sikoyo role na yo eza nini na kati ya makambo nyonso wana babi ke faut prince azala wana héritier ya royaume ye mpe aza na devoir ya kokokisa nyonso oyo bapaka bakoloba tolanda nini ekosalema aka ya na leki bazosololaka ndenge ezalaka eske oza sire na makambo ozoloba tala naza vraiment très heureuse ya kozala mwana ya mokonzi nyonso oyo bango bakosala wana bo concerne nga te parce que nga naza princesse tolanda nini ekosalema sikoyo nazaka na besoin ngai naluka oya ngai moto pe oluka pe moto pe azalaka pene na yo tala nayebi makambo nyonso ozolinga oloba yo olobelanga ka makambo na baparabole boye sikoyo ndeko na ngai yebisanga nano eske eza na motu moko oyo akota deja na motema na yo agoromo leki na ngai tolanda te nanu nazwi motu te me nayebi ke kala te motu moko akoyiba motema na ngai eza vraiment malamu eske oki ozala nani bon nayebi nake nano kotala bapaka kuna soki basi bake deja bon olinga okende wapi yango me nalaki o deja ko tolanda nini ekosalema awa nabi nake na place na ngai oyo navandaka mingi li wana eza lie secret na ngai oyo navandaka tolanda ndeko na ngai papa alobelaki biso ke tokomaka na place wana te place wana eza mabe eza place malamu te mpona yo eza vraiment place malamu te mpona yo kokenda kovandaka place wana te agorom tolanda nini ekosalema tala komitungisa nao te mpona ngai naza vraiment président makasi ndeko na ngai tala esika wana nasepelaka nango te endroit wana eza place moko ya malamu te eza place ya mabe nalinga yo ozala wana te tolanda ye alobi azongi place oyo akendaka kobeta flit na ye soki aza kuna azalaka à l'aise ndeko na alobi kokendaka kovanda place wana te place wana eza lie moko ya mabe ye oyo azongaki awa azobetaka flit na ye biso moko tozomona na kati ya filme na biso atelemi mpe azobetaka nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba partout oyo bolandaka ngai na Kisangani na Bunya partout oyo bolandaka bafilme ya Trésor Lisungila apesi bino bamote bokontinue kolanda mpe bokonsome lisusu kolandaka yango ebandeli ti suka po nasalelaka bino biloko ya kitoko mpona kosepelisa bino bafilme moko éducatif bafilme oyo kotala yango en famille parce que Trésor Lisungila asalaka recherche ya bafilme ya kitoko tolanda awa ye azobeta kaka flit na ye makasi nini ekosalema nabosani te kopesa bamote na ngai bamote ya kilo oyo babengaka yango bamote ya valeur epai ya ye moko papa Philippe Makasi balobi papa Philippe Makasi zwa bamote esika ozolanda Trésor Lisungila feti tolanda oyo banani yango ye abane kobeta bato bazoya bazotalaka ye malembe nini ekosalema bana ya mokili mobimba Trésor Lisungila ye aza wana mpona kosepelisa bino partout na monde entier balobi soki oza na besoin basalela yo publicité ya maison na yo oza na besoin basalela yo publicité ya entreprise na yo moko komela Trésor Lisungila olobi lekisela ngai mpe publicité na ngai na kati ya filme na yo yo mpe makambo na yo etalema eyebana mpe lokola ya bamisusu esalemaka okomeli ngai na WhatsApp olobeli ngai tosololi na yo mpe tosaleli yo zela nini zala malamu azobita kaka bango bayaki awa nini ekosalema bango bayaki bakuti ye azobetaka kaka flit na ye nini ekosalema ozodi vedi abingaki akati ye inspiration ozodi isuna vedi ye ayebi oyo eza voix na yo oui eya voix na ngai eza ngai vraiment nini ekosalema tala oyebise nga te kokoya ngai nde nabengi ye aya awa tala
na nzana bezote ozalaka awa yo moko nde yango nakendaki kobenga ye ke azala awa pe bozala naye comment yo okoki kofanda na baplace ya boye yo moko agoro moleki na ngai merci na souci na yo ozala nango mpo na ngai me naza na besoin kaka botika nga kimia izuna aza moninga na ngai aza libre mpona komona ngai même si naza prince komitungisa te ozoti tolanda nini ekosalema tala eza na problème moko te ozoti eloko nini yango ozosala place oyo vraiment tala ndeko na ngai mobali camarade na ngai tala nayebi ke ozobanga oui nazobanga mais na esika oyo endroit oyo eza endroit moko ya mabe te oyo bino bozobanga take génération na génération oyo eleka mutu moko nano te akota na kati ya ndako oyo mpona koyeba eloko nini yango eza na kati tolanda nini ekosalema seke nano mutu akota te mais mpo na ngai eza lie secret mpo na nga tolanda ezopesa nga kimia soki naza awa soki na ye awa mpona kobeta flite oyo nazalaka na kimia ndeko na ngai ya mobali komitungisa te mpo na ngai boya na ngai nini ekosalema awa ye explique na bikende na ye izuna yaka na ngai nini ekosalema ozodi tala nazo tola nini ekosalema naza vraiment très à l'aise awa naza mais kuna naza obligé ya kokoma kuna te nini ekosalema tala komitungisa te yaka nini ekosalema bana ya mokili mobimba kende kasi kende nabiyaka oza vraiment mwana mobali yaka vedi tolanda nini ekosalema pardon bolingi bosala combien de minutes yo ozobanga bwe nde nini yo lobai ke azwa soin na ngai nde nini sikoyo ya kobanga yo lobai ke azala awa mpona kobatela ngai ya kovanda awa ndeko na ngai mobali nini ekosalema ozodi tolanda tala naza na besoin natikalaka awa obie navanda takasi awa izuna vanda wana nini ekosalema kende kasi vedi place oyo bazobanga yango makasi balobi ndako wana bafungola yango te bana génération na génération na bango bayebi te eloko nini ezalaka na kati tala okose sentir na à l'aise kobanga te ke mabe moko ekomela yo nga navandaka awa nyonso vedi leki na ye azobangaka leki na ye wana akendaki malembe ye wana akendaki azotalaka bango ozodi nini ekosalema leki ye wana akendaki atiki ndeko na ye na camarade na ye mpona nini yo olingaka kovanda awa yo moko tolanda nini ekosalema nazokomprendre te epuis makambo oyo nazomona ovandaka awa mpe ovandi à l'aise yo mpe kaka yo moko nini yango esalaka yo komati awa mpona nini tala okoki obanga te zala awa na ngai epuis profite na ngonga oyo malamu nini ekosalema tolanda nini ekosalema malamu depuis que na bane koya na palais royal nazomona kaka makambo moko ezosimba lisusu te eza na bato ebele oyo bazoyelanga mpona bandoto moko ya mabe na mutu na ngai ya bandoto ya liwa izuna komitungisa te kobanga te ozodi oyebi bien ntango nyonso nga soki nazoloba makambo moko oyo esimbaka te mpe ekomelaka ngai oyebaka me ndeni so omemi nga na ndroit oyo tala izuna kobanga na yo te zala na kimia vanda epuis profite na ngonga oyo ozoti tolonda tala tokomonana nga na ke tala izuna zala awa tala naza awa naza à l'aise te izuna nabivanda nalobi vanda nazo avertir yo vanda komitungisa te vanda epuis profite naza vraiment nakondima nyonso ozolobela yango eske nakoki kokende nalobi vanda kokende te izuna vedi ya lobeli camarade na ye avanda akende te ye abetaka flite na ye ya lobi soki aza awa azalaka à l'aise nini ekosalema epuis balobi ndako oyo ebeta mikolo na mikolo bambula na bambula batuku na batuku ka ndenge balobaka efungamaka te bayebi te eloko nini yango ezalaka na kati tolanda filme na biso vedi na kati ya ndako yango tomona mwana mwasi alala vedi miso efungamaki nzambe na nga nini ekosalema na kati ya filme na biso akangaki misu efungami mpe akangi nini ekosalema na kati ya filme na biso misu efungami mpe ekangami mutu alala na ndako wana yeyo na kati awa me babi bayebi te soki eloko nini ezalaka na kati
ha ha ha. Tala bapaka ya communauté oyo na bengi bino ka mango. Pona makambo ezoleka, pona uzoti na uzona, pona voyage oyo tozo préparer, pona kokende kozwa ba makambo oyo ezala sacré. Oya ba koko na biso. Il fallait bazonga awa ava poko ekota molili ekota. Ava ke mabe ekoma. Ono igwe na ngai, ichokoro igwe tolanda nyeko salema. Isi yoto igwe bino misato na yebe bino bien. Il fallait bosser l'effort bokende. Présence na bino eza vraiment présence na bino eza malamu pona récite ya makambo ya cérémonie na biso oyo toza nango. Il fallait bosser vraiment makasi. Bosser vraiment effort bokende komona komona grand prêtre pour apesa oyo akopesa pona kokende et pona ko préparer voyage oyo na makambo oyo nyoso. Il fallait ko sala ngo na lombango avant que bozonga na palais royal. Tala nabi que il fallait se préparer malamu. Po butu oyo etoko sala vraiment sacrifice moko ya munene epa ya ba kokope ba paka ba nzambe ya mabele na biso pona royaume na biso kaka nyonso wana ezaka pona bolamu ya royaume na biso awa igwe azolobaka ndenge igwe alobaka. Merci vraiment na pesi bino merci igwe nini ekosalema bana ya mokili mobimba tomonaki mama oui mwana na ngai ya mwasi. Est-ce que koki kolekisa ngai pona makambo ya festival ya milimo ya village na biso traduction na biso eza moment moko ya kosala po ba nzambe basepela. Eza ngonga oyo bato nyonso communauté nyonso basanganaka pona kopesa lokumu epai ya banzambe pona eloko nini basalela biso. Et puis bazolakisa pe biso nyonso oyo bango bakoki koloba nde biso tokosalela. Oui mama est-ce que oza sûr que ozodi alongaki makambo nyonso na comité? Oui, nazopesa confiance na ndeko na ya mobali ye akosilisa makambo nyonso pe akoresir makambo oyo bazosala bazoprepare. Oui tala mutu moko te akoki kobanga ndeko na ya mobali akobanga te. Ndeko na yo aza lion ye abangaka pampamba te. Oyo mama na bango nayebi ye yaya azalaka bongo. Tala naza vraiment na patiente ya komona kotombama ya village oyo banzambe bazwa lokomo ise izaka bongo mama. Tala ngai nayebi ke yaya akosala makambo nyonso wana aza capable ya akosala yango. Mabe ezozala awa ye kaka na place ya flit azobetaka flit na ye biso moko tozomona film na biso eza tellement kitoko. Trésor lisongi la sela bino ba film ya kitoko pona ko sepelisa bino partout na monde entier oyo bolandaka ye. Na bosani te kopesa ba mbote veti mwana mwasi veti porte ebimaki mwana mwasi alala na kati veti Yesu Kristo tola na film na biso avec beaucoup d'attention nini ekosalema. Tala misu na ndenge peli porte oyo efungama te kasi lelo efungwami yango moko nini ekosalema. Eske akokota na kati to akokota te tolanda filme na biso ozedi vedi babinga kembala moko lere ya azobaluka po akende kotala atala boye ndeko na ye nini ekosalema. Nzambe na ngai ozedi tolanda ndeko na ye aye na kanda boye likambo nini yango tolanda filme nini yango ozosala awa ozedi tolanda mama alobi yaka na ngai bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba awa ndeko na ye kobenga ye na bikende na zoya lobela ye kende na zoya nini kosalema leki atalaki eske akokenda otika ya na ye vraiment ye akendaki ozedi ye pe wana atelemaki amoni porte ebimi na misu na ye na ndako oyo efungwamaka te banda bambula yango moko lelo porte efungwami. Nini ekosalema na kati ya filme na biso Yesu Kristo vedi tomoni ye azobimaka. Nzambe na ngai nani azobima na kati ya porte oyo? Nani azobima? Vedi mwana mwasi oyo alala na kati ya ndako oyo yeyo azobima. Nini ekosalema? Parce que balobi ndako oyo ebeta bambula efungwamaka te, basiercle na basiercle efungwamaka te. Ye wana lelo efungwami tomoni mutu azobima na kati pe mutu yango lera telemaki tomonaki misu na ye ndenge epelaki. Eske azakaka mutu normal? Vedi azokamwa. Nini ekosalema? Ye azokamwa seke aza mutu ya kala me azongi na mokili ya sika. Nzambe na ngai filme na biso mwana ya ndoki première partie nango yango yo
film eza tellement kitoko ba fan na ngai oyo bo soutenir ka trésor lisongila partout na monde entier veut dire azonga kina no simani ne ko salema amoni maka veut dire ye aganga ki veut dire aganga ki pe alimwe mbala moko ake wapi yango juste ye ayaki obimela awa abimeli wapi abimeli koto yo nzambe na ngai abimeli wapi film na biso eza tellement kitoko bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba trésor lisungila azona pona ko sepelisa bino veut dire asimba ki pe asimbi c'est que aza esprit akomi mutu to landa film na biso veut dire tango asimbi azongi na makanisi ye wana azokanisa ndenge azalaka mwana muke oyo na ngonga ya kala asimbi ndako akanisi ndenge azalaka mbala moko mwana muke nini ekosalema na kati ya film na biso oyo nyonso azokanisa tango azalaka mwana muke na baninga na ye bazosakana parce que balobi ndako wana etikala bongo bambula na bambula tozongi na film te veut dire alobi te veut dire ye alala kinde vraiment pongi ya ba cercle na ba cercle tala lelo oyo ye wana veut dire asenine asimbi porter aganga ki lisusu veut dire ye soki agangi azoli mbala moko nini ekosalema mabi banji ko koma na film na biso ape to monaki princesse ye wana azomi bongisaka malembe laweli fito o trésor lisongila lobaka iso la iso yaya naza déjà na retard ko nini ko salema tala attaque yo oza prince héritier eza nini attaque biso toza ba prince na princesse to ça pe to kendi toza déjà na retard agoromi nazo ya déjà kalateo pardon yaya tokende kaka toza en retard ko nini ekosalema awa tolanda bana ya mokili mobimba napesi bambote na ngai ya kilo bambote ya kilo epa ya ye moko vedi tolanda yaya ne abimaki awa nini yango esi yo temps ebele na kati boye agorom tolanda yebisa ngai nini ekosalema est-ce que otalinga malamu nalati bien leki asekaki kanda ezalaka bino mo boyebi tala oza kitoko pe oza kitoko epi na moni olati lisusu kitoko merci agorom tolanda est-ce que yo ozokokana na mwana mwasi moko boye basala epai ya nzambe merci ya nanga mobali tokei yo tokende te ozoti agorom yo oza vraiment prince ya monene ya mboka oyo il fallait ozala vraiment exemplaire pona ba misusu yo oza wana pona kosala makambo nyonso onga na kolobela yo taki yo oza yaya na ngai merci leki nanga agorom toke kasi papa azozela biso déjà d'accord tala zala kimia yeba makambo nini oyo koloba liboso bato tala oyebi ozotika princesse sima yo ozala liboso yaya na leki kande ezalaka bino moko tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention princesse na prince bango wana ya village oyo kuna pe veut dire tomonaki cérémonie ebandaki nalobi bambote na ngai ya kilo napesi bambote na ngai ya kilo epa ya ye moko papa Philippe Makasi balobi papa Philippe Makasi kolo fondation Philippe Makasi talaka ka papa social papa ya motema malamu papa ya boboto papa oyo akabaka iPhone lokola telefone ya batouche papa Philippe Makasi papa social papa boboto papa ya motema malamu papa ya bana zoba mote esika ozola na trésor lisungila balobi talaka ye moko kolo fondation ya Philippe Makasi fofima en single fofima en single veut dire papa Philippe papa social papa boboto zoba mote esika ozola na mwana na yo trésor lisungila bambote ya kilo na ngai na pesi epa ya ye moko papa Philippe nalobi soki bomoni trésor lisungila na iPhone 16 plus so babengaka plus so bomoni trésor lisungila na iPhone 16 plus c'est que papa Philippe ye mutu apesi trésor lisungila iPhone balobi epa na ye iPhone eloko pamba yo nani oboya papa Philippe zoba mote esika ozolanda mwana na yo trésor lisungila balobi fondateur ya fondation babitalaka excuse pardon fondateur ya fondation Philippe Makasi partout ozolanda nga na pesi mino bambote zoba mbote na yo esika ozolanda mwana na yo trésor lisungila tolanda nalobi lelo eza mokolo ya esengo ya mabele na biso oyo
nini kosalema abi lelo eza mokolo ya bien na mboka na biso oyo nini kosalema bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba nini kosalema na kati ya filme na biso awa tomoni kaka ndenge ezalaki bambonda bazobetaka biloko likelakila nini ekosalema na kati ya filme na biso bambonda eke ezongi nini ekosalema Trésor Lisungila ye azana pona kosepelisa bino awa roi tango ayaki abandaki koloba nini yango vraiment ozosala roi na ngai nayebi ke nyonso ezala malamu il fallait bato bazala na kati pona ko olie bazala libanda est-ce que mutu moko akoki koloba pona lisese oyo est-ce que mutu moko azoya ko réclamer vengeance oui et nini kosema vengeance ya nini ngo lisusu oyo zoloba pona information na yo biso toza peuple moko pacifique nini yango ekoki kosalema 4 ya village na biso bazala mbala moko il faut pona kosepela omema biso makambo ya boye ezake banzambe nde bazosbiloba makambo na bango pona kosala yango ezialoji olingi oloba ke ifale kosala festival oyo na ndenge mosusu tala nazoboya koyoka yo tala eza faute na yo te roi na biso elingi olakisa nini makambo oyo yaka kaka bongo roi na biso tolanda ndenge kosalema il fallait tozala biso nyonso ensemble mabi bandi kokoma awa abi fallait bazala bango nyonso ensemble roi na biso nazo continuer kaka kosolola na banzambe na osala nyonso kaka pona mabele na biso ezala malamu nini ekosalema bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba Trésor Lisungila azana pona kosepelisa bino partout na monde entier nini yango vraiment ezoleka na makambo nyonso oyo pona nini yango vraiment ngai na kati ya communauté oyo makambo ezokomela ngaka ndongo pona nini nazo sentir mabe kaka pe nazo sentir puissance moko maléfique na kati ya village oyo nini ekosalema na kati ya filme na biso bana ya Kinshasa pe ya mokili mobimba Trésor Lisungila azawana pona kosepelisa bino partout vedi ye azongaki auti wapi pe azongi boye auti wapi pe azongi boye bana ya mokili mobimba tolanda filme na biso ndenge ezokene pe ekosuka ndenge nini Trésor Lisungila mwana ya mama Fura ye azawana pona kosepelisa bino partout na monde entier ye agangaki lisusu tomonaki likolo etomboki vedi ye agangaki tomone likolo etomboki pe tomoni azongi na bilamba mosusu ya kitoko azongi bilamba ya sika makambo nyonso ya sika nyonso na ye ekomi ya sika tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention awa ye agangaki alati bilamba ya sika makambo nyonso ezongi ya sika ya kilelo parce que ye aza mutu ya kala oyo babinga na Swahili mutu wa zamani ye wana azongi ya sika ye abimaki ake esika na ye pe ezongi propre nini kosalema awa pe prince ye wana avandaki kaka na mawa toyebi te soki baza mawa ya nini nayebi kaka nyonso makambo nyonso oyo eleki na kati ya festival wana tala na ngonga muke tozalaki kosepela et puis tomoni kana ngonga mususu boye makambo nyonso ekomi mabe et puis batu bakwei nga nayebi te nini ekosalema eza vraiment makambo moko namoni yango eza étrange nayebi leki na ngai nini ekosalema nazalaki wana nayebi nyonso papa asali nyonso oyo akoki kosala me makambo wana esima eka te et puis mokolo yango vraiment namonaki ezalai mokolo moko vraiment namonaki yango vraiment ezalai malamu te tolanda ntango mosusu eza kaka ke eza kokende kopesa vraiment hommage epai ya bavictime nyonso oyo bakufaki na kati ya cérémonie wana il faut tosala journée moko vraiment ya kokanisaka bato nyonso bazalai na cérémonie wana nayebi ke makambo oyo eyelakisa deja mabe liboso me na ngai tolanda nazomona kaka te famille ya bato nyonso oyo bazwamaki na kati ya cérémonie wana ekozala vraiment mabe makasi mpona bango nini yango ozokanisa kasi na minute oyo awa mabe ezokota kaka nini ekosalema yaya seke oyo leki azoloba nyonso azoyoka te yaya ye abengaki deuxième fois tolanda abengi lisusu vedi ya setukaki oyo nini yango juste
nini yango ezosimba te na yo nini ezosimba te na yo yaya tolanda eske nyonso oyo naoloba oyoka na onga te tala naza malamu leki na ngai tala naza malamu na nyonso oyo elekaki na festival wana namonaki mpe nyonso oyo elekaki wana nga moko nazalaki biso nyonso tozalaki wana seke yaya azokanisaka makambo mosusu taki eleki ne azolobela ye eske oza malamu awa leki azotuna ye namoni ke ozala malamu te yaya na ngai ozoresone nini yango ebele boye tolanda naza na besoin nazala vraiment na mwa kimia tala naza na makambo ebele na motu na ngai mabe ezokota kaka na filme na biso awa yaya alobi ke te naza na besoin nazala na kimia parce que naza na makambo ebele na motu na ngai nabi nake nanu nazwi na nzela na ngai parce que ngai na minute oyo naza na kimia te makambo ebele eza na motu na ngai tolanda filme na biso avec beaucoup d'attention bana ya mokili mobimba bapaka mpe bango wana bazotambolaka bino moko boyebi na kati ya village ndenge ezalaka tolanda nini ekosalema napesi bambote na ngai ya kilo epai ya ye moko mopapa Philippe Makasi Kolo Fondation Philippe Makasi Fofima a single balabi Fofima a sigle pardon papa social papa boboto papa ya motema malamu papa Philippe Makasi papa ya bana ebele papa oyo akangelaka moto motema te papa Philippe Makasi papa oyo akabaka iPhone lokola telefone ya batushe papa Philippe Makasi zoba mote esika ozolanda trésor lisungila balobi soki bomoni trésor lisungila lelo na iPhone 16 plus seke mopesi apesi lisusu nani mopesi papa Philippe Makasi Kolo Fondation Philippe Makasi Fofima a sigle veut dire papa social papa boboto papa ya motema malamu papa Philippe Makasi papa oyo asungaka moto nyonso papa oyo asololaka malamu na pesi yo bambote esika ozola na ngai papa Philippe Makasi zwa bambote na yo ya tro mwana na yo trésor lisungila apesi yo bambote tolanda nini ekosalema nga nayebi ke ndenge tobengaki grand prêtre ye azalaki wana me ndenge nini bo yebisangaka bafamille na biso ekofi mabe eza mingi na kati ya mabele oyo eloko nini yango vraiment yoko ikolobela ngai tala tozelaka ati mokolo yango ekosalema tala eza na importance te yo mpo tobanda korefe makambo nyonso oyo ndenge ezoleka nazokanisa ke tolanda nini ekosalema awa nyonso oyo tozokomprendre eza ke même pouvoir ya ezemu asali aza na pouvoir te ya kosala eloko eza na eloko moko eza liboso oyo eza lingi ekomela biso ya mabe mais makambo deja se komi il faut tosala keba il faut tosala keba tozala ensemble biso nyonso toyeba kosolola mpo tozwa solution ya makambo oyo il faut toleka mpe tokende kokonsole bafamille oyo babungisi bandeko na bango e tolanda nini ekosalema tala eza ide oyo epuis solidarité oyo tokosala wana ekopesa biso lisusu nguya mpe makasi na kati ya village oyo na kati ya village oyo tokozala na nguya parce que soki tosali eloko wana ekozala malamu bato ebele bakufaki na esika wana ifale tobunisa mpe tokwese na mabele tolanda bon eza malamu mais oyo ekomelaki biso oyo ekomaki mpe eza deja oyo ekomaki na minute oyo toza na besoin de sikoyo ya vérité ye tozozala wana tala tolanda bon nazokanisa ke tolanda tokoki kocontinue kozala kaka ensemble puis tokozwa solution mpona kobikisa mabele na biso makambo oyo eza na kati ya mabele oyo eza kaka moto wana mpe fazalaka na kati ya village oyo oui tozwi ide ya malamu bango bazopesanaka baide bino moko bozomona balobi le coordonnateur national ya formation professionnelle Fabiette Kaileli balobi ye mpe tala ye asololaka mpe kitoko Jean leader moko ya propre nga na bengaka ye tout est possible Fabiette Kaileli talaka kaka ye Kolo Fondation Fabiette Kaileli Fofati zoba mote esika ozolanda leki na yo trésor lisungila Movier Fabiette Kaileli zoba mote esika ozolanda trésor lisungila awa ya zobetaka ba flit na ye tomoni mwana mwasi wana na sima vedi mwana mwasi wana toyebi ye vedi ye abimelaki a sentir quelque chose atali na sima amoni motute l'air ya bane ko beta mwana mwasi wana bane ko ningana pe alimwe mbala moko mabe ezozala nabosani te na ye moko mpe lisusu le coordonnateur Jacques Nyondo coordonnateur Jacques Nyondo
bisika ozola na ngai na pesio bambote talaka ye Mejake coordonnateur Jacques Nyondo zo bambote bisika ozola na Trésor Lusungila a pesio bambote film na biso eza tellement kitoko bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville Mejake zo bambote na yo na bosani te Gaëtan Nyondo zo pe bambote bisika ozola na Trésor Lusungila talaka yo zo bambote petit frère Gaëtan Nyondo zo bambote na yo partout oyo ozola na ngai awa ye azo continuer ka kobetaka ba flit na ye bana ya mokili mobimba Trésor Lusungila mwana ya mama Fura oyo amesana ko sepelisa bino partout na ba film ya kitoko oyo ye asalelaka bino ye azongi lisusu na endroit oyo mba mususu aye kovanda azobetaka flit na ye alobi soki ye azobeta yango azoyokaka elengi azoyokaka kitoko yango azongi lisusu awa po abeta flit na ye kanenge amesana film na biso mwana ya ndoki première partie eza tellement kitoko bana ya mokili mobimba merci na ndenge oyo bokomelaka Trésor Lusungila partout na monde entier na ba film ya kitoko oyo ye asalelaka bino Trésor Lusungila asepela makasi film na biso eza tellement kitoko ezokende ndenge ni pe ekosuka ndenge nini tomona pe muninga na ye wana azoyaka malembe laweli fito kaka ndenge Trésor Lusungila alobaka iso balobi iso Trésor Lusungila oya bino mwana partout oya sepelisaka bino na monde entier tomoni muninga na ye po wana pusanaki malembe nini ko salima et muto banda ko betele place o abima déjà ti oyeba te ozodi muninga na abingaki tulanda nini ko salima ozodi muninga na ye abingaki lisusu ya kataki afungolaki miso izuna nini ko salima na lobi yaka kovanda nini ko salima bana ya mokima place oyo batu nyoso babangaka meyo yaka obingaka pe muto ya kovanda bana ya Kinshasa pe ya Brazzaville ya mokili mobimba filme na biso première partie nango esukaki awa tokutani na deuxième partie bye bye. But the word of God says in 1 Peter 4 verse 15, judgment of the Lord will start right there in the house of God. You tell them the truth, the people will hate you. My brother, be careful, cause the way you are, you move. Me look around the town, the devil has come down. Alpha and Omega, because release your mighty power. Oh, Chineke, hey, my heavenly Father, Jay, Chukule Kwame, Ewo, Apotu Akuwadi.